franchement, baninga, nazo comprendre ce qui se passe na bana poto, hein. Biso ozana biso na Congo awa, toza na problème na moto moko te, hein. Nga nazawa, nazo bunda na bundi banda Laurent Désiré Kabila mutabotola nga bandako. Je vivais bien, hein. Tous ceux-là qui me connaissent, je n'étais pas un mendiant ni demandé, j'étais un PDG de mes entreprises, hein. Je vivais bien, pour ceux-là qui me connaissent. Batebele, bakoluka vi na poto, mais biso tozui vi awa. Mais nazo kama trop, moi petit ce qui Fabien Kusanuka. Yango yo moto abandundu yo soko zamu yakande eza nini. Donc faut respecter sous batote. Lokwa bozo lingaka bozo aka pouvoir na makasi, mais boko za pouvoir teto zela 5 si la boko za aka pouvoir soki nzambe azana bino. Po biso tout la pouvoir, ça c'est otike la ka bino. Comment expliquer que Fabien Kusanuka a sa l'émission abanda ko dénigrer ngai? Yo bina yo kokani na ngai yo kama muyaka papa mbo yo kokani na ngai bo. Hein? Yo bino linga otumula bato ka boy. Nga na bundi 24 ans pour na récupérer bandako na ngai. Yo zalaki on a kisa soyeba makambo lekaki. Wana soni te yo ma petit Fabien Kusanuka ba mission no moto alo kuta mo yibi. Yo na ngulu boza ndenge moko. Hein? Yo na mama Denise bozali kamunini. Soko za makasi. Yaka anakisa soke no bundisa mama Denise kuna na mongalem. Lokola Facebook beba réseaux sociaux pesi bino moyen ya koloba ofele. Yango na siko tout déjà ozui moi micro no vandi okomi kolo. Koloba na batu makamo pam. Hein? Esi yo bino za soni to yo ba émission no salaka lokuta kokosa bato. Hein? Okoka soni te peza yo moi Fabien Kusanuka so ki kwanika. Kibandundu Mathieu tina mutu jalousie yango na bino ya nini na Félix. Boze la tour na bino bato abandundu, boze la tour na bino bokozwa pouvoir. Tokotala bino tokosenga pe bino rien. Lokola za mitema mabeki ndoki boy. Tokotala bino ndenge wana. Nga naza na Félix, so mo nga nazo landaka epesa nga pouvoir sala nga bo. Na otala eka. Nga landelaka mutu te banda na koli na bandi ba faire na ngai moko ti lelo yo. Je vis avec mon argent na senga moto eloko te. Yo koko bunda ndenga na bundi na balio nyonso wana pona ko récupérer bandako. Le nga na récupérer bandako mama Denise na mbai na ye ba komaki na présidence de la République. Na botolaki moko wana si tozaka est-ce que yango bino bozana likunya na famille présidentielle poni. Likunya nini moninga azui sepela zela tour na yo tika poto yaka wa osala okoma député otia candidature okoma président de la République comme ça total ndenge ko gérer. Petit Fabien yo kama petit papa mbo yo kwa okokana na nga wabima. Hein? Ba réseaux sociaux ezoko sabino hein. Ezoko sabino pena. So pena to kuta ino pena bo fara pena yo okoloba nanga. Hein? Yo kama muyako yo si yo pena okoloba nanga yo. Même Félix wana yo zoko dénigrer na mwasini yo okoloba na bango. Même les bazaki na poto aba koma na pena yo okoloba na bango. Boyebi oyeba ki papa na bango te. C'était un millionnaire hein. Yoka sebiso to komi na pouvoir to koya oluka mapa to oluka bandako akopanda to koya oluka ba mituka toza deja na biloko nyonso wana bandako na mituka na mbongo toza nango yo leka na tele yo leka olobake moki azwi ndako wana mama Denise mutasalaki po azwa ndako wana siko bazo négocier po atekela yango bayebisi bino ke mama Denise aza na agence immobilière na Kisasa aza na besoin ya bandako. Hein? Oza même na sonité yo moi Fabien Kusanuka. Ozo quand même sonité pe na mo anyanga kata mo yako yo. Dala bino boluka bato na bino o boswan sa. So ngai ngala za moto adu TikTok. Maele ni nango yo za nangwana. Bino ba yaka bo gérer ville ya Kinshasa banda bambula na bambula. Yaka na notala gestion na bino ba yaka na ville ya Kinshasa.
Boza kaka bino ba yakamoto bozo gérer siko ville à Kinshasa. Ville mabulu, ville mabe, donc il n'y a rien. Donc ngana ko imaginer te na comme président de la République na pesa moyaka gérer sur ville à Kinshasa. Kimbuta zala kia ville salité l'autre côté. Ope ayawa salité l'autre côté. Ope zala donc boyaka batu moko nazo comprendre bino batu abandundu te. Non comprendre bino batu abandundu te. Oui, mais la classe bolobaka. Mais si le plan pratique. Si le plan pratique, baninga baza si le plan pratique ba osala makambo ya minene mais bino kaka français ngana za boye naza ozani français ngo nini ngana beti français ngai moko pe na komi na place ya avocat. J'ai travaillé moi-même et j'ai gagné. Avocat moko ta ko osenga ngambongo pona dossier wana parce que ngai moko na gagné na komi na sali requête na ngai moko na déposer ba examiner ngo ba déclarer ngo fondé babani ko misa bato na ndako yo lo bake Maman Denise est-ce que bango ba yebi makambo bandako Maman Denise qu'est-ce qu'elle a à voir hein ba proclamer biso na 2018 ba rendre décision 2742 RC na Cour suprême ba restituer nga bandako nyonso tout. Quel est le problème de Maman Denise là dedans? Moi si ya moto bozu yo moi si c'est biso to yebi moi si note bolinga ka basi ya baninga kotia miso na bango kolobao ese biso to yebi moi si no hein Maman Denise ngo asali binoni nga kutu natikala ta komona ete natika ni kosola na ete nazani na numéro ya téléphone nazani même pas na envoyer na ye spécial pas na bozo tia makambo Maman Denise po basa po ba ina nga nazana bango problème. Chef de l'État ambinga une fois to solo ne pe esi la wana hein boni bino motema mabe na mwana ya kulutu boy kulutu sa ke pe asona me botika mwana na sa musala yo pe bota mwana na yo akoma président de la République comment bino ba ya kamite mama bebo bonika ba via baninga kokota makamba baninga ville ya Kinshasa yango bino ba ya kabozo gérer yango yebisanga nano état ya ville ya Kinshasa poto ndima bino ke bino boza mayele état catastrophique avenir Bokassa ekufa banda aéroport andoloti obi ma ville okolekate ba mama bayaka bache ba mama na bino bayaka na banzela tout bazoteka partout moyaka lingi komona place muta eparanga liboso ya lopango na ngande na vanda na menace na bino na kokuta azoteka paranga ozwa film yango ne paranga ezaka propre mais et pas ba voisin partout moi ba parasole bayaka boche po boteka ka ba unité boza na sonité bino boyebi ko gérer mboka bozo luka boko soki bino bozui présidence mboko oyo edindi ekufi libela musala bino musala musala ya pusu botiki musala ya pusu ningo koma ti sikoyo okoma ti oya kosala oya kose comparer na nga pona ye Maman Denise apesanga 2 millions est-ce nga nazangi pesa 2 millions de dollars ou 3 millions de dollars ndako wana eza quartier des ambassadeurs eza na prix wana te wana banda ba 10 millions 15 millions de dollars siko bozo minimiser nga lokola nazawa nazo de la 2 millions de dollars yo somo na 2 millions de dollars tuna ngai nde mukolo ba 2 millions ba 3 millions ba 10 millions de dollars moto na mona yo gozo 2 millions de dollars hein yo sozo mbongo na vie na yo yaka wangana lakisa yo mbongo ngana zana mo hein yo ko minimiser nga Maman Denise tout azolinga apesa ye moi 2 millions ou 3 millions négociation ngana na Maman Denise ngana ko mona Maman Denise c'est la femme du président de la République nous la devons du respect oko vanda to la muki na toka Maman Denise na mnoko benga ka kombo moi sina yo nga chaque tongo na benga moi sina nga komona Yolande soki na la muki chérie ça va na soyi na makambo tous les jours chérie zanga na benga ka pe Yolande te j'appelle ma femme toujours chérie hein ouais moi c'est moya ko benga kaina hein bino ba yakabo yebi même ko lingate hein lokolo yebi ko linga yo moi c'était okomika na moi c'est Félix Tshisekedi asali yo nini po sala nga émission olo bananga makambo bozo bangala za na makambo ya bino te ndako ngo nazu ezakuna nazo zila gouverneur ya Banque Centrale a libéré partout musu nenga na konovanda wana esika ngo ekasa nocha ambassadeur ambassade ko futela wana singa bano vana ndako yo bino bomo na ngapi ndio kola ni bomo na ngo kwa bino moi ba petit baboy maso na poto est-ce que moi je suis comme vous hein
Moi, je ne suis pas comme vous. Hein. Moi, j'ai habité dans cette parcelle pendant la Deuxième République. J'ai quitté la parcelle parce que Laurent Désiré Kabila avait voulu me nommer ministre. J'ai refusé. Il a demandé à moi de Congolais de me chasser. Et j'ai lutté pendant 24 ans. J'ai récupéré ma maison. Et maintenant, je vais vendre ça pourquoi? Nate quand on prend, nazana banate. Na âge nanga au 65 ans. Na que noté kaka bandako. Na si nate kaka bandako 7. Pour na vivre na prison ba no kanga. Mais na tika lo so mata ndako mon côté. Si on a bandé récupérer bandako nanga na teka le sous pour faire quoi avec ça? Est-ce que je manque 2 millions ou 3 millions de dollars? Je manque ça. Pourquoi bino li komi kumisaka boy? Tout mon aka bino yo za na mbongo peza ko le kanga yo na vie na. Oza na mbongo. Les mêmes maisons eux produire nga bambongo belé des millions. Na place à côté ka l'État a dédommagé comme on l'a toujours fait. Yeah. Yo za na mbongo koleka nga yo moi petit Fabien qui soit nika koloba pamba. Bino bozui moi c'est à président comme cible pour l'année. Aleki bino na kitoko, aleki basi na bino. Yo koloba okoloba biloko oyo ozata na maîtrise na ngote. Ozo kwa mwa document ko boy. Bino ba ya kapeza ozo kwa mwa document ko boy. Likamuni. Vous avez désolé émission no batonanga na poto balandi ngana zala ba militant na poto te nazala ba représentant nga na poto osomona bango bazo finga ka ba okotaka na ba vie ya bato. Nous sommes trop civilisés. Mon parti politique le MDC est trop civilisé. Les militants ne dérangent pas les présidents des autres partis politiques. Moi je suis président des partis politiques. Je ne suis pas ton ami. Tu ne peux pas te mesurer avec moi. Kovanda poto ngale ngana yaki na poto bino bokota na poto zaki na bandundu kuna. Poto esa lani. Poto bacheli bino mama na corona bozo kufa na bité sugi opo kufa na corona. Yo que nous ça l'émission mobimbo que nous lobananga ba bozoba ngai eske nazana. Oso moni nga ba na pesi historique ya banda ko wana. Na expliquer batunyo surtout puis je me suis tué donc na ni sukolo ba makambo wangu wana te. Parce que nasi na gagné na banda ko exécuter petit à petit. Yo suko que nous lobananga bozoba. Fabien qui soit ni quoi qui guani quoi qui nani. Oza mutuno est-ce que mutuno peut ça? Ozo provoquer bato nyon surtout au moni ki yo kokai na bango. Yo kokai na na opposition. Yo o memela matungulu saki. Biso to nommé matungulu to tindie na Abidjan. Na Bad. Yo porte malette ya matungulu. Yo mo porte malette ya pamba yo kwa kote ma pepe nanga polo bananga eloko nini vraiment ta bino moko bana Congo. Botu na Fabien qui soit ni koyo. Moyaka moko boye moi elongi misisa lokola soki moto azui soki corona. Est-ce yo za na corona te par hasard? De quel droit ok no kolobalanga mama Denise motabimisi batonanda ko wana po moki atekelenda ko ba ebisi bino ke mama Denise azana agence immobilière azo botola bato bandako po est-ce que soki mama Denise azana besoin bandako Tshisekedi do amulumba bokiro na tiki bandako ok nozwa moto ko pekisa azate soki pe alingi akosomba ndako ndako na Gombe ukwa bato pa pamba kutu yo bazaki ata na mbongo te bayesi manabiso bakomi ba premier ministre basombi bandako a merveille natangelo bakombo ba pauvre kutu ba pauvre pena bakomi ba premier ministre na Congo basombi bandako ba tie ba compte ya banque kuna sa bino mozali yango bazolesa bino nango batinda ka bino popo finga bato yo kokokana na mama Denise même moi sina kokokana mon bali n'a pas président de la République. Vous devez dire respect au chef de l'État et à sa femme. Yo qui journalisme encore au salango tangelanga. Makaba journaliste. Ceux qui ont ébi que mon gamin koloba. Yo za journaliste awap. Mon salango il faut pas réglementer mon salaire journaliste. Journalisme yango peza ya bino ya modèle nini. Oya ko finga ka bato. Ka ko kosela bato makambo ko kosela bato makambo ko kosela bato makambo.
Mama Denise ngana yeto kota kota ki mokoloni pona yebisa yeke bimisa bato na ndako nateka ndako poni ndako wana ndenge ngo ekasanja asali même soki abongisi me ngana bando vanda wana je préfère kutu ndenge ndako na ngai ezalaki ke ndenge komi sikoyo eske moyaka penza aza na goût ya kobongisa eloko ya bien ndenge asali wana pembe na piscine nanga babiteke nazali na kanda vyo bokomi kaka makambo bandako wana bandako nanga na soma wa 1996 yo na 1996 na nango ayebio ayebaki yo et puis okoko tema peza nanga moki ya olo bananga dala kipoto ekosa bino te poto ça ne repre bo bandai ko yiba ba chèque na poto bozo sa makambo na poto ba mindele ba tiel bino ba ordinateur bazo bokomi na bino ba pauvre yango bokomo pona métier ya journalisme biso to yebite ngana yaki na poto wana kombele bato ngana zo dépanner na poto ba pauvre moko bazana bango na rien yo la kisanga poto esalanga nini poto kosanga nini je préfère vivre dans mon pays que vivre na mamboka bapaya komandiaka ko bafuta bino salaire par mois bo osala bino misala te bafuta oka salaire ya pamba muyibi wa ba miyibi nous ici on gagne 100 ou 200 dollars par mois et koki wana mais nous travaillons dire vous ne travaillez pas ok quand on dit m'appelle on te paye vous en a sonité vraiment vous en a sonité botiki Congo yo baby bino boko bomba na poto bolia mbongo bato pe na mbongo wana nde osaka nango ba télévision osombi mo caméra na yo siko komo sala nango ba aventure ko finga bato Fabien Zambala suka ko kotsa komo na ngana makamuno ngana yebi ote na kotsa monoko nange ko tanga kombo no te nazo tanga ngo siko po ozamu yaka loko ozamu yaka tika yako tala bandeko no ba yaka nde ba o gérer ville à Kinshasa bino boyebi ko gérer ville na koyebisa Félix aluke la gouverneur a vu le problème a bengana bino bayaka boko gérer mboko te bo bebisi Congo bokomi koteka kaka ba pousse boulevard 30 juin moto a pousse akotambola kuna ndengini kasi musala na bino za pousse yo koma tesi kama Mama Denise azali mais pousse nano otiki pousse na yo otika pousse na kuna soki na maluku soki wapi o koma journaliste yo otanga wapi na école ya journalisme bino so komi ka ba journaliste otanga wapi otanga place ni muninga na bino ndeko no matungulu wana sie wana ke na bad soki biso to no makayete aba azaki aya wazangi ko awzanga kutu na mbongo singane ayaki kokota na dynamique de l'opposition ngande na approva ki akota bato baboya ki kutu na bine tika kaka asala ka opposition akota na dynamique de l'opposition to adopter aki ko sala ba aventure na ba ndeko na bino kuna tous ba miti ensemble ba moni ke ba memi na aventure azongeli biso ko bondela to nommer na bad o mona ke Félix eza motema mabete parce que azu institution monene okola bad azu a nommer kuna ozoli a voiture ofele makambo tout ofele avant na quartier Yopougon oya ya Côte d'Ivoire bon yo sikoyo bato ba nommer bino ba pesi bino mbongo bato wana nde yo kwa kotia bango monoko mais na suki wana nazozela suki na se préparer na luka ba elemana na Bruxelles wana kaka sibakanga yo ndoki sibakanga yo ndoki bana poto bayebi ke yo zaka ndoki bo yo siko ndoki donc otiko kota na ba micro kindoki no lingolo ka bato nyonso Fabien Kizwanik yo kokai na Mama Denise o bino bozo ko finga ka bo finga mama asali bino ni moi c'est bato alobaka te azape na tina na bino te akipa pe makama mobali te jamais a répondre bato yo bana poto bakanga yo ndoki oza ndoki siko lingolo ngana kindoki no soko yawa to ko chelo elo mo pato ukanga yo na ndoki no to tambuso na boulevard de 30 jours attaque ndoki yo zo bangate yaka nga siko no kanga no ke noti na kata to ko beti so fimbu yo oe bangate so manga azotala boy ozo bangate biso to pesi ndeko na yo patron na yo pouvoir le sabino nyo surtout na la muka wana matungulu azaki pauvre awa to komisi riche okoko ndima baninga to bosala bino bolamu no nde yango wana bolinga bokomika ba prophète de malheur contre baninga pourquoi boza ba prophète de malheur boze la tour na bino soki bozu pouvoir to motolo kwa nganga na senga motolo kote atoza na mbongo no ato komi na pouvoir no ngala tala akabo parce que moi je suis un assez opérateur économique je sais comment chercher l'argent je sais comment travailler
natambolaka na makolo te banda bomwana nanga ti lelo oyo moto moko te nde bovandi wana akokokana na ngai moto moko te nakoli très bien dans ma vie. Je vécu en 1974, 77, 78, 80 nde na bandi siko kosomba ba bien matériel. Est-ce que ozaki moto na 1980 na bino peza bomio ka sonite na tunaka ba failu ba kamere bango nyonso na ba matungulu wana na réunion ya dynamique de l'opposition bino nyonso nde bo vande na somba na 1978 1980 na sombi 12 grands camions na sombi Jaguar na sombi loko nyonso oh no biso tuzaki na ba classe tuzaki na no bana mikalo comment yo nyangara kata pamba bo okoya kote mo bandoloba est-ce yo yebinga yo tuna patron na ofayulu tuna ba ndeko na o batonyo surtout ba ko biso ke loba na batonyo so mais sauf Mokia zaki patron et il est toujours patron hein bongo soki ngai na vivre bien mais yo OK no kota tio ke no bana mwasi ya bato hein yo za contre baluba pour baluba sabinoni bangala to gérer 32 ans ba Congo ba gérer 5 ans ba Swahili ba gérer soki 21 ans. Bon, ce que baluba bazui pouvoir. Okotika baluba te ba vivre. Na moni pata moluba moko ta boto la motelo ko be moluba moko menacer bato. Aka baluba so bazui pouvoir. Ba ko sa basale loko baluba baza calme. Mais ils ont droit de se défendre contre bino ba bandi. Hein? Contrairement ndenge to bande ko banga baluba. Mais baluba ils sont encore plus calmes et civilisés que vous autres. Les baluba n'insultent pas les gens, ils protègent les pouvoirs mais bazo ko protéger batonyo surtout ils nomment batonyo surtout même ba ofinga bango oso moni baluba ba menacer mais yo zaka contre moi c'est baluba pour l'année moi c'est baluba salioni hein ils sont pas comme lui donc il y a un heureusement que tu qui ba information ba yakabazoro ba non ils ne sont pas comme toi baza différent na yo ba yaka civilisé bazali. Les hommes bien, les hommes posés, bazana benjir na monokote lokola yo, motema mabe, yango na ba mission nyonso. Olika kolobela bato mabe, mais yango kindoki yango il faut ya bato sambelo na bangunza. Yeah? At bangunza te ko sambelo na bato nzambe, aba biso na Congo to koma na nzambe. Yakawa to longolo kindoki wana. Comme ça so kindoki longo okozonga pela motema malamu. Bato abandundu nyonso baza mabete, bazo balingi yo lisusu te balobi oza ndoki oza motema mabe yo kigwanika soki kigwanika Fabien oza ndoki hein omoni soki moto avanda kaka kofinga ka bato c'est que makambo asaka na butu mwana na moi sikoyo donc ozomona azola kisango donc biso sikoyo tomoni yo anakindoki no ogono sala Félix Eloni Félix akanga yo même na poto so alinga kanga kuna ko créer un problème. Bomi ature kuna ba loi tout ça yaka osala loi okitika na aéroport ngande na oyati na zuyo poko zo ngondo penza bien mutunu wana do panzango vous avez yo za contre baluba pona ni oso moni moluba moka bimi abotori motelo ko ve abeti moto baluba bazana bango calme tika ba gérer 5 ans na bango so ba osala 10 ans tika bango biso to sala ki 32 ans na pouvoir. Mais nous, ngaku tu mobutu azaki na pouvoir, natika au monde, je n'ai rien bénéficié. Sinon, travailler par la bino bato bandundu, na basse mendo kuna partout, na osala ba café kuna na zo na ona kini. Oko luka musala mususu te musala ka ya media, qu'est-ce que tu gagnes na ba media wana? Luka musala mususu osala ozwa mbongo na yo, wango bongo. Nyakero assez azui musala ne bakomi na présidence de la République. Mais tika bango ba vivre monsieur. Tika bango ba vivre longola motema mabeno ya kiyaka. Longola motema mabena yo ya moyaka, longola motema mabe Fabien qui soit nous ka so qui soit nous quoi. Hein? Oh. Kindoki ka na miso makasi boy ka ko finga ba ba facilité azui ndako ba komi mikolo si baba no vanda wana siko na sali effort papa na bango na kufi nanu te na récupérer bango bandako wana na ko récupérer nyonso tu po ba yeba ke papa na biso akosaka biso te mais yo likamni na mwasi ya bato continuer ka ndenge wana mbalo okoyoka ba élément nyonso ba opesa biso. Moi je suis un homme très propre nazana ba problème te j'ai lutté moi-même
na tiki ba avocat na sali bango esprit na komi mikanda ngai moko na lakisi mayele oyo ko kausala ngote hein. Je suis en train de donner une leçon de droit à tout le monde. Et puis, na moni ata moto moko taleki na télévision a ko contredire droit nga na zolo. Au contraire, tous les avocats, tous les juristes me félicitent. Il y en a qui se servent des articles de droit que je donne pour aller gagner avec ça le projet. Mais yo comment eloko pa pambo. Donc bozui mosala kaka awa na ba Facebook, na ba réseaux sociaux, bon luka misala bien des réseaux sociaux au futoni. Na prévenir yo keba na yo moni ngande na zabo poto eza ngaso ina kende poto lobi na okoma na poto pe na yeko luka yo po yeba moki yango bino bo sakana yo a bon attendez na sengi ka bolimbisi na ba congolais to bo ki tona nga na pesi wana c'est parce que trop c'est trop bolimbisi nga na to wana. Moi je suis pas un problématique, je m'occupe pas des affaires des autres. Je me suis occupé de mes propres affaires pour récupérer mes immeubles qui ont été arrachés en 1999 par moins de Congolais qu'on sort. Et j'ai lutté et ils sont devenus des épaves. Moi, je viens maintenant de gagner. Laissez-moi bénéficier de mes biens. Laissez-moi jouir de mes biens. Laissez-moi jouir de mes biens que j'ai achetés avec l'argent du café, cacao et caoutchouc. J'étais exportateur et je suis un agent maritime. Hein? Au Congo, il n'y a pas un jeune exportateur comme moi. J'ai été le seul jeune exportateur congolais qui a fait des merveilles, qui a combattu les Blancs. J'ai été presque partout. J'ai fait l'augmentation des prix du café pour sauver mes frères. Je ne suis des ministères. Le pays ne peut pas marquer l'argent aux finances et partout. Ce sont des gens de mauvais cœur comme toi. Des gens de mauvais cœur comme toi. Je sais, c'est les gens qui pays, ils sont animés de mauvaise foi. Si le jour où moi je vais gérer ces activités, vous allez voir que le pays va retrouver